Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, salut, bonjour, bonsoir la grande famille, j'espère que vous allez bien, bisopé par la grâce de Dieu, ça va. Voilà, Bandeko, Kota aimé partager, les Angabino BBC, Mpoï TV, la grande famille, voilà. Shalom, mes famille Libo, Tabo, Matilanga, Bafoki, c'est ça là vraiment biso bien. Shalom. Bonjour le péché love, bonjour mes abonnés, je vous aime. Tikete nzambe nanga pambola bino nzambe nanga a monelanga bino toujours. Merci na ba partage, merci na ba j'aime na bino. Ça me va droit au cœur et merci vraiment bandeko sambino mubulu. Voilà. La grande famille, je crois titre na biso bomoni, photo ya miniature na biso pe bomoni. Pourquoi pas tout ça les langues analyse. Bandeko, une fois ce qui baye Tomoni peut-être baye ba lobby eloko moko boye sur belle vie. O ezo arranger pe ba tumususu te ou encore o ezo arranger pe ba fan ya belle vie te ou encore o ezo arranger pe peut-être ba chroniqueuse ba chroniqueuse o yo ba sepela kana belle vie. Bande ko laisser nous le temps to ye ba pe ko défendre ango to ye ba pe façon ya ko lobby la yango. Ya. Je sais pourquoi nazolo babongo parce que internet est une injustice un peu trop. Internet, réseaux sociaux, ils ont une injustice moko boye. Ya kito côté vraiment bandeko. Alors ceux qui likambweza biso tokoya to ça lango analyse dans le bon sens et surtout que non BBC Mpoï na fingate na lakisaka penza na dans na lobananga ka vérité. Bandeko likambweza nini? Tomoni biso nyonso. Ndeko na biso soit disant na éviter ceux qui azaka chroniqueuse, ceux qui azala comédien na éviter ceux qui yago là, oui, asala ki analyse moko émission moko oyo a touché oyo aza muto akana bango mamu international tolo bango et sali que soit disant azalaka abakukute azalaka mutu ya belle vie apesa ye mbongo po aya na ngambo les abaku. Est-ce que ça a de sens? Boye bisanga siko famille libota likambo bongo to kovanda kimia ndenge to mona kandeko tango ayaka ko dénigrer belle vie ko finga belle vie ko loba mabe ya belle vie siko soki belle vie apesa ka mbongo azaki mutu moko na chaîne na azaki mutu moko ko salir belle vie. Je ne pense pas. Mais ebimi ya koloba keno aza vrai soi-disant abakukute ba pesa yende mbongo bandeko je crois aussi botali yango pour na kota penza na lobe eloko wana penza te yango na bino na sala analyse sur ça tokyo vanda kimia te na likambo aboye soki bino na bino kuna peut-être mutu côté les bino bandeko etali belle vie na nini bandeko vraiment etali belle vie na nini Batu oto que ba peut-être oyo belle vie à reconnaître peut-être ba chaîne na bango ya que non baza penza batu na ye ya que non ya média toyebi bango toyebi ba demer toyebi ba ndeko mususu peut-être biso ba yebi kaka mama BBC Mpoï azalaka fan ya belle vie mais collaboration ya koloba que non musala ndenge zaboye côté média eza na mutu moko satelemi wana oya talaka peut-être mo pa ko tindolo le message osali émission na yo bien mama BBC merci vraiment na ko défendre belle vie tozo ka bapela bongo mais lorsque ba yé après mutu moko boye ayaka fingi belle vie asidisi belle vie pona star na ye et lelo bo baluke lié mais bo sila na ka bino moko so bo moni ke no ye kuna na ngamu na bino aza espion siko kombo ya belle vie ekoti kuna na kati ndeni
kombo ya Belleville ekoti na kati kuna ndenge nini? Est-ce que ba preuve eza ya koloba keno ba pesa ki ye mbongo pa Belleville? Yango Belleville yango akoma sukali na minoko ya batu boy po nini vraiment bandeko. Donc tokoki ko vanda kimia te ya du jour au jour batu bazola muka batu bazola la misusu bazokufa. Donc soki bobimi kaka botangi kombo ya Belleville te eza problème. Nandeko mwasi yango tango zozo pe audace ya koloba aza espion Belleville apesa ki mbongo ayaki boye aza vrete bokende ko se désabonner kuna bosila na bino kuna soki problème indeli bino na ngambu na bino bosila na kuna ya Belleville nini ya Belleville nini po bolo bakeno apesa ki mbongo yango ata soki esala ke mukusa. Parce que tout ce qui te dit tout ça tolo bakeno sur les réseaux sociaux ya kolo bakeno batu basala ka analyse batu ebele basala ka analyse te batu ebele basala ka analyse te batu ebele bayaka pona ko finga sala analyse pesa sujet na yo na pesi sujet ya wana na pesi sujet na lobi non bande ko botala likambo ezabo to ko décortiquer yango mais bino boyaka kaka Belleville et mataki ekitaki ça fait mal hein. Ce qui est indeli bino na ngamu na bino bomoni ke non ndeko na bino aza vrai te mais bosa la réunion bino na bino ti siko komba Belleville elandi nini wana supposons kaka ndenge ayaka pe kofingela biso peut-être mon pécha lobi ya balusi peut-être maloba moko boye bandeko musalo ya koloba eza facilité abalusi sous maloba moi il fallait pe ka boloba keno aza pe espion peut-être aza muta ya pechangat parce que ezata na espace moko te ata moi li dusu moko te ya kolakisa ke non ndeko na bino wana mamu international Belleville apesa ki mbongo ezata na trou moko te po espace pe ezate bomoni soki mabe eleki mingi na loba yango boba ndozo ba inspiration kaka ya mabe musala Belleville azosala na rappela toujours batu chaque jour awa musala Belleville azosala o ba ndeko na mibali ba soi-disant ba collègue na ya musala ba comédien ya mibali po ba betara maboko po na Belleville na musala azosala bande kozana musala mususu oke ozala plonger na ba futilité mususu te ne ba futilité yango oyoyo. Donc Belleville avandi kaka peut-être à réfléchir ya koloba que non na koma film moko boye à réfléchir kaka que non na pesa mutu tel mbongo pour par après ce qui appelle ça qui Belleville appelle ça qui est mbongo pour par après amemela Belleville nini réussi tout bien nini tozo ebate amemela Belleville nini to solana na ndenge wana to kenango bongo na mbongo yango faso tozo luka yango na YouTube oyo tango boye bolobi keno apesi donc aza espion aza vrai te aza vrai ya bakuku te bapesa ki mbongo epa Belleville. Est-ce que boki omemela biso preuve ya mbongo bapesa ki ye Dede Belleville apesi ye mbongo po ou encore po amemela ye nini na ngambo ba bakuka po amemela Belleville nini na ngambo ba bakuka bomona keno moko soki bozo suka na mabe soki eleki bo sukaka beta kovanda kimia beta vraiment kovanda kimia pour ceux qui peut batuni o balobi ke non question na ngeza ka boy Belleville apesi ye mbongo aza vrai ya bakuku te Belleville apesi ye mbongo siko tango Belleville apesi ye mbongo po amemela Belleville nini oyo ekoute epa bakuka dommage soki indeli bino kuna bino na bino boza vrai te bopota na bino kuna eza likambo ya Belleville te c'est-à-dire que no Belleville aza vraiment mutu moko boye alalaka na mbongo alamukaka na mbongo apanzaka mbongo kaka boye dans les verts apanzika mbongo ne po ata bino moko bandeko to réfléchissaka pe non to sunga pe communauté na biso
Oui, bien que non, lorsque nazo yo kaya nzambe nanga bande ko la famille libota bon matiselanga ba focus hein. Bon matiselanga ba focus c'est ça vraiment bien. Il faut toi ko répondre parce que ba lobi que non, belle vie Poutine ndenga zawana plus 243 code ya mboka apesaki mamumbongo po asa nini azala on dirait espion moko boy siko to tuna nanana asa memedi belle vie nini oh depuis apesaki belle vie apesaki mbongo amemedi belle vie nini bomoni parfois ceux qui bozo applaudir mutu amabe bozo applaudir mutu amabe akoyana ko simbisa bino touche bo simba na mona ba commentaire wana bo sepeli pe nango te bo mona te que no eza déjà limitation na bino siko bo sepeli ne loko wana parce que bino nde vie na bino yango wana siko na ba commentaire bo sepeli nango te ndeni bo betele maboko ti yende bo benga ke soit disant soldat na bino soki ya ndeni ni wana mais soki bino na bino esimbi te kuna eyindeli bino kuna na bamama mais arrêtez peut-être na kombo ndeko na biso na kombo Poutine ko babiloko mususu boyaka koloba ezanga mutu ezanga makolo ezanga mutu ezanga makolo po ndenge eza wana soki toyebi to réfléchir kaka na kisansa na kibomoto boye belle vie n'a pas le temps ya ko contacter ata ya ko contacter ata nani mamu po nayebi te po amemele nanu nini nde place nga mayele na rezo suka wana po amemela belle vie nini demeure aza pembeni ya belle vie o pezani aza numéro 1 to okelo bakeno ya côté nini ya côté de communication belle vie kuta koki même pas ko contacter mutu po aza na bureau na ye donc ya zawana avandi ne kaka pona kokomaka ba filme après baye ba tourner akotise biso filme bandeko za batu nyonso tuté bazalaka wana kaka pona kozwa pona makambo banda koyeba ngai eloko ezolekelanga ofutika mutu po kende kuna après oyeba oyelanga na omona na comprendre nango te eza niveau nini wana siko tango yo lobi ke Nobel vinde apesa ye mbongo aza vrai abakuku te bomoni nini oyo apesi belle vie ou encore oyo amemeli belle vie po bokange pe ke non soit disant ke Nobel vie apesa ke mbongo soki amanke bino kuna soki bomoni ke no aza elema kuna bosila na kuna bosila na vraiment dans les bons sens yango wana eza pe kaka conseil na biso bakoni mama bakoni fwati oyo lorsque ozoya pe ko défendre star na yo ozoya ko défendre peut-être vedette na yo encore artiste na yo kolinga te o détruire mususu lifuti yango oyo lifuti yango oyo nalobaka chaque fois na banini nanga bandeko soki botali ba émission nanga na yaka nanga kofinga te na yaka nanga ko recadrer nalobi vérité oyo ya ndambu na yebi soki mabe eza nalobi wana eza mabe po nga nde naza boye naloba yango natika kosepela ta moke te na makambo oyo namonaka ezalaka na ngambo ya sila depuis afongola chaîne na ye depuis akoma kokotisa bafilme elle a beaucoup sali baartiste nde eloko nga na baya ye azalaki mutu na bana ya kotala naoki otya mai na monoko te naoki mpe kozala hypocrite te koya na ye kaka bandi kojouer bafilme bandi kokotisa na chaîne na ye elle a sali bato na ya mikolo baoyo bapapa mikolo naotya mai na monoko te soki na ye kosala analyse na nga na tete nalobaka babiloko wana nde esala yanga pasi nakomaka ntina niveau koloba keno azangi kogere banini na ye azangi kogere peut-être ki star na ye po baoyo babima avant ye babima lolengo oyo abimeli te sur les réseaux sociaux bato bafingami mpo na sida sur les réseaux sociaux baparent bato bafingami sur les réseaux sociaux mpo na fina makambo ebeleki ebele ya mabe
likolo nango injustice ba trophée nyonso to omona ba trophée o tozo e ba bien que non ba donc poto bimisaka ba secret yango te siko tango boko ya ozo ya tozalaka bandeko. Je vous dis vrai, nous les chronifoiti les chronimama soki toza na parti prité tozo sunga ba artiste na biso dans les bons sens mais le pe buzobo elale li pe de côté. Mutu soki asali musala bien applaudir. Soki ba comédien bazoyo kanate ba comédien bozoyo kanate nini toke nango peut-être côté peut-être ya côté de melabango bayo kasoni mais biso ba koni mama to yende susu kocha susu mungwa tomate épice na épice ya bazala ne bazana o epesa ba misusu ba koma na ba limite okokutana na baninga te sila siko pourquoi bolinga ko zoye bo tche na ba niveau moko boye o peut-être pe azate to chaka mai na munoko te to lo ba vérité na okende ko luka vie privée asila te na ya kotandangwa naza na temps wana te eza vie privée na ye soki na moni ke no tango si lazalaki na chaîne te azalaki boye te mais akomi na chaîne ba bêtise boye to ko lobango parce que eza vérité, c'est connu de tout le monde, communauté to yebi yango eza kaka parce que muto azo sala la sentiment na ye. Mais lorsque mon a muto azo sala loko mabe bo bino bo kende na sentiment bo sunga muto wana te bo sunga muto wana te. Belle vie a futa ye mbongo po memela ye nini nini yango belle vie azangi limitation nini belle vie azana ngo po kaka akene nini ngo encore nini yango belle vie akoluka azwe pasila po mayele mususu aussi la peut-être azwa pe pas belle vinde comme pour dire que no belle vinde azat kutu na tante ba inspiration ebele ba makambo ebele sila osala wana azwa ebele pas Irsine Pechanga azwa pe pas belle vie poto lo bango vérité lelo mutu na bino oyo alingaki bokobo ikote chaîne na bino wana aute pas si et pas Irsine Pechanga makambo ebele mususu tango azana nani aze pasi la tango nani Irsine atimbi ye keno azambuma mabe ba idée mususu ya Irsine bana ko pesa ya memaki yango na et pas SB poto lo bango penza vérité makambo ebele SB aso sala azana limitation ya inspiration. Mais ngai na koki koya ko banda koloba ba biloko wana te po c'est comme si que non na olinga na kitisa mutu non parce que mutu abonga peka na sima mutu mais il faut ne ko reconnaître ce que o belle via ko tia mutu moko boezwa akene ko yiba nini et pas sila maele nini oyo belle via ko pesa mutu moko ke no yibela nga maele oyo et pas sila yo zala pembeni ya sila pose la nga boyo uzela nga boyo bande to réfléchir pécoute. Ce que il y bino kuna inde la bino kuna nazomona moment na omona kutu porte te lidusu te ya keno boko tisa irsi nani Poutine. C'est dans les bons sens bande kotozo solo la communauté congolaise er moko pe bino batu botala ka biso boza bazo bate et ça la capacité lorsque tozo mona buzo bezo le kabwe bozo applaudir pour na buzoba. Est-ce que préveza ya lorsque Belleville a pesa ki mbongo afuta ki e nini bomoni ke non abimisi kuna pa bakuka memi pa Belleville botanda makane botanda mabo bomoni mabe eza na suka nango boko bimaka ne bo bima ne zo la ki sa vraiment que non boza vraiment na se esprit eza vraiment ya kolenda te. Engana yaka ngana sali analyse faut na rappeler bino tant boloba si la boy na rappeler bino botala boy botika ko tia si la place wana o ezalaki ya yete bobosa naka penza si la a travailler et pas Belleville a futaye a PCPID a parrainage chaîne nae. Si pour nini yango kaka si la nani ce qui irsi de susu
Poutine a coloqué pas belle vie. Et simbite mwana sa osa makambo na ye. Bo potana ka kuna ne bo potana. Bo potana ka ne bo potana. Po esopi susuka bino parce que vous n'êtes pas d'accord na oh ndeko abimisi na munoko na ye. Bota siko au niveau. Passé, hein? La grande famille, famille Libota. Bon, Matisse la biso, aussi ça qui déjà 15e épisode dans biso, il y a les tartifs et qui n'a qui vraiment kitoko makasi. Et qui n'a qui vraiment kitoko makasi. Patrick, a comment qui déjà mobali, alors boningo kitoko ena qui ni vraiment, bah félicitations à Poutine parce que azo pe sa biso bilo moko ya bien. Je crois les mercredi lobi déjà jeudi, toza sous à table na meni mususu. Alors bon Matisse la biso commentaire, faut qui c'est ça vraiment biso bien. Voilà la grande famille, je vous aime pour notre soutien à Bino, famille Libot, on est ensemble, les Péchalov, on est ensemble vraiment. Nous avons mon Abino, nous avons Apambola Bino, partage toujours, j'aime. Et ça vraiment biso bien makasi. Film na biso tokene na ngoti na 15e épisode kitoko makasi. Yasuka kutu za juste 30 minutes na lingete. Et si la namona bolingo ya Kenny na Patrick. Vraiment. Je vous aime bien la grande famille. Tokutani prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Bisous. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.